ngai ma politique na linga kolandela mo penza na ça peut n'attacher na ngote parce que ngai ba politicien na sepela na bangote batina ka basoda na biso pona ko boma peuple mboka oyo basoda na bango ba boma ka peuple ba tortela ka peuple mboka ne e avança kate mingi pesa na situation mboka na so comme na pauvreté boko na tellement ko to pesa ko mbezate et ça même na sa pauvreté OK biso to kamba batu na biso to zo mono yo to zo mona c'est du jamais vu na voilà qui na lingala c'est du jamais comme on OK donc passe et qui mingi nzala et comme makasi ya ko mo to ko mi ko lia même ata biloko mususu ona bambo ka mususu makoliate na sila bona bato bana mbwa moi ne mona na belité azo toka ka toka pamba mais oya azui lobo kwa moi oya azui musuni bana ona kwamba mususu aina kopo tika na pena no bana na tika aina kopo atoki supu bandi komela obele kone kamu sangai oke makamu oyo ezeko sala bate na mona ndeko bazo finga na mboka wana ndeto finga na kate na so mona fidélité na mboka wana ndenge fidélité na mboko ezate donc mboka na so mawa trop et ça la musami de ça la pour la mentalité à batu c'est très important par rapport à ça pour nous ne pas que je Kabila mboka zaki na moi malame malamu penaka kate parce que et le moi pas mi amine de ça na mboko ezate mentalité à batu ka mabe mais est-ce qu'on est comme plus pire Flamme quand on a ba question va passer goné politique parce que bato wana basi bateka bonzambe pe basaka na nzambe te na lo bango mbala mingi so moni passa ça ko wena ba titre mukili azo bloc mukili disqualifié déjà OK bato bakasa mso to sala ka maseki mais ozo na misala bango ne zobiba Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata ese moi Nicolas baninga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ndeko landaka yango Ndeko talaka yango Oh na Vincent Makela Voilà, Nzambe apambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na Ciel Ouvert TV. Ciel Ouvert TV ezali chaîne moko ezali 100% bonzambe, 100% bonzambe. Tozosenga na bandeko nyonso bo partager ka ba émission. Bo like ka pe bo j'aime ka ba émission pe Nzambe akopambola bino soki olingi ozoba news. Ya makambo etali bonzambe. Kendeka na Ciel Ouvert TV. Bo s'abonner, bo partager ba émission pe Nzambe akoyeba na kopambola bino. Na micro c'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable grâce na yende bokolanda ba image impeccable oyo. Lelo vraiment to kolobela sous car ba analyse pour ça se passer précisément na mboka na biso pe na ba libanda mboka. Donc na mokolo na lelo nazali ngai mokote. Nazali na patriarche Vincent Makela. On a yambi vraiment pour na tomeka ko sala ba analyse ya makambo nyonso oyo ezoleka na mboka na biso directement na kosenga na évangéliste Cédric Makela l'homme valable afongola déjà plateau pour na yamba le patriarche Vincent Makela. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola nzamba leka na pambola yo. Bonjour l'homme valable nzamba pambola ye et bonjour na bato nyonso bazolanda biso toye pour d'analyse na makambo ezoleka vraiment nzambe azwa lokumu pe nzamba pambola ba ebaso kolanda biso pasteur Flamme. Voilà, on est attaqué à patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela vraiment a dirigé une grande communauté de Bereka, vallée de Bereka. Vraiment, ils ont une communauté où ils fanda vraiment, ils ont une structure moko vraiment ya malamu. Pasteur Vincent Makela, boni di ngomba na nzambe, boni communauté, boni pe di bota o ya yomoko.
bon nakobana na lingomba la nzambe lingomba nzambe za malam OK ndengo lobika ke lingomba eza structuré et puis surtout salamo na nzela molimo mosantu OK eza lingomba moko eza lingomba moko tribal te OK ndenge to mona ka ba to mona ka bayombe baluba ba to province ka moko bango wana maté aka na monoko na bango non biso tozo tamsa baselo le Saint-Esprit OK ezo kamba biso lingomba eza malamu toza na milulu moko makasi oyo ezo banda na ete soki lo vala ba kota émission yango le même jour de to salango ezo banda lelo le 13 au 16 juin oyo ngai na servant de l'Éternel Sephora Makela Jade toza na milulu moko makasi nakasi bato oyo balandaka ciel vert na bokebi bamonaki ba sport oyo totiaki na chaîne na biso donc milongo ezali yesu makasi asuka et puis sous thème eza le repos de tous côtés donc tozo bandango lelo po tosukisa yango vendredi vraiment Jésus Christ akozala na rendez-vous akopesa bato ba repos et puis yesu aza makasi asuka makambo bato bakoka te Jésus nde azosukisa ye nde azokoka yango voilà news ya église pour na famille toza malamu ngai mwasi na ngai mama Bene obi nakomi kobenga ye mon œuvre d'art. Ton œuvre d'art. Ah oui. Maman Joëla Flajo. Mon œuvre d'art. OK. Nzamba pambola ye apambola pe libota nanga bobimba bokino nanga mama Marcelo apambola bana nanga nyonso tout ko bana Jonathan Yamai Sephora Makela Plamedi Makela Belive Makela Tolekina Précieuse Makela et puis na Délice Makela donc nzamba pambola bango toza malamu sans oublier Barachi nanga mosusu ba fils à papa le grand Chofa frère Babi sœur Jolie do basé belé Ben Moké grâce à Moké vraiment frère Béni nzambe aleka na kopambola bango et na bosanité mwana nangai frère Caleb. OK aye plaza très proche ya papa. OK nzambe a pambola bango toza toujours malamu na ngolu ya nzambe mitune eza ya yo pe biano eza ya ngai na nzela molimo mosantu. Merci. Voilà, on est là qui est patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela avant to banda vraiment na banda ba question na ngai mais moi oyo ezape moi nga na botama le 20 juin hein? Bon, ça va, n'est comité mokilité, mais joyeux anniversaire, Nzambale Kanopambola yo. OK. Au Botama le 20 juin, je crois que par la grâce de Dieu, bisoto célébraka bamagamiso lokola bapagano te. OK. Ce qui moyen kozala to kozala eska moko to bondeli Nzambe, to ko partager moi ta koka, OK. Ta moi fanta, ce qui Nzamba kopesa so pema, asunga biso ba moyen kozala vraiment voilà Nzambale Kanopambola yo. Abakiselo mukolo moko mbula moko mais ba payer ba ke mbula pe moko elongwe. OK tant to surtout fait ta adversaire na biso eza ma bête mais yeba ke mbula moko pe et sali de moins. OK ça pour s'approcher vers la mort. OK mais biso to banga ngote parce que bible bi et c'est mon abato ku faka na nkolo pamba te misalo basalaki ekolanda bango. OK Nzamba pambola yo apiso bo moimolai parce que flamme d'Angola. Merci. Amen. OK na dédié mois de juin oyo nyonso na ba union ba botama ko banda le 1er juin tina suka ya juin nzambe apambola bino. Voilà un patriarche Vincent Makela RDC eloko makasi tokomi wapi tokende wapi parce que flamme ngana se platé babenga RDC eloko ya makasi il faut babenga ngo RDC mboka ya makasi. Mboka ya makasi. Ah oui. OK eloko ya makasi ça ne sonne pas bien on dirait et c'est le moko ya pamba boyi donc au changer on bala moko. Oui ngana sala kana lenge oyo nzambe amemaka ngai OK ba dire na ngai langage na ngai zakande moko na batu nyonso tuté. OK donc RDC mboka eloko makasi na sepela ngote ngali ngabalo baka RDC mboka makasi parce que mboka oyo eza mboka ya Kimbangu eza mboka ya Pasteur Vincent eza mboka ya Papa Nkelani eza mboka ya Jacques Verneau eza mboka ya Adina Bala mambu ya Dina Bala ya papa na ngai Jérôme eza mboka ya patriarche John Lokadi eza mboka ya Pasteur Flamme. Okay. Eza mboka évangéliste Edith Tisungu eza mboka évangéliste
Cédric Makela eza mboka ya mama Bene Makibe mon œuvre d'art nzambe apambola mboka oyo kende liboso mais malheureusement mboka ya biso ezaka kokende mabe makasi banlèvement ekomi bakoneso mboka baza kolala pongi distraction ezali nzala na mboka insécurité ekomi presque total na mboka na biso vraiment rien ne marche banzele zobeba malgré basi toza organiser ja francophonie moi infrastructure esalami wana félicitation oyo malamu toko féliciter ope mabe toko condamner mabe nde parce que omoni mboka na biso arrestation arbitraire comme mingi kokanga batu pamba kotia batu na bamaloko or que mboka etambolaka ndenge wana te eza mpenza naza contre bamakambo oyo toza kaka na mboka moko mama na biso Congo papa na biso Congo esengeli tolinganaka soki mabe eza tolobani me makambo ya kobetaka batu kokangaka batu kokandelaka batu koenlevaka batu eza malamu te po batu koboma mwana mwasi moko boye aza ya parti politique soki ya sesanga bote koboma ye baetranglaki ye pe babomi ye c'est pas bien yo sokata bomo ya mutu na mukuse yo totindaki na mokili te ozali nzambe na ye te oza maître souffle na ye te est-ce que bato bazaka na kobanga te il faut tobangaka mpe makambo passe flamme tozapela motema bomoto motema koyoka mawa nga mpona sala moninga nanga mabe na kokaka te même kozokisa mutu nakokokango te parce que asala nzoto lokola ngai bible elobi boye makambo balingi basala yo banda kosala yango baninga mosusu eloko ebomi biso awa na Congo bolingo ezali te tolingani te kobanda na bakontra na biso peuple c'est pas bien mon pays va mal nazosala mission oyo na mamingi na motema passer flamme voilà exactement et c'est vraiment toujours na patriarche Vincent Makela toza toujours na analyse contenu ya RDC mboka makasi iloko makasi te mais RDC mboka makasi voilà patriarche Vincent Makela tomoni ba makambo ebele ezosalama ya mabe na mboka mais entre lobby ou bien avant-hier tout le monde qui vice-président ministre de la défense Jean-Pierre Bemba akitaki na Goma précisément qui au sani ngai makaba politique pena na linga kolandela ngo penza na ça pena attaché na ngote parce que ngai ba politicien na sepelaka na bangote parce que bazaka bato abilongi mibale makasi bazaka ba hypocrite bazaka na ba haine bazalaka na jalousie donc même ça que ba politicien mutema mambela bango le kimema bandoki donc baza plus que bandoki okay. na pesa bandaki sebele donc aki kolia mutu moko to mibale to batumisa to batumine mais ba politique ba bomisaka ko bomisa mboka mobimba aki ko bomba bato bele mbala moko pona ba pouvoir na ye pona kaka poste azolu kaso yango ay ko empoisonner batu ay ko ça n'importe quoi basaka na beta damité donc na landela ka pena na sepela na makamna bango pena mingi te mais likamba Jean-Pierre Bemba na yango akende soki na Goma ake ko beta mbela ke bato bazako simbi minduki ba tika minduki toyokana tout ça mais ekozaka na monoko te parce que bato basi minduki bazako profiter na ba richesse ya mboka bazako profiter ko piller ba peuple bazo profiter ko bomba ba peuple pour na richesse na bango et puis na kama ka passer flamme soki be ko sope biloko yango batika ka peuple te bango ba bomba na peuple ba politicien ndeko ozoboma na bana mike ba bébé muto ebine manganese te ayebine or te flamme ayebina ye barishe somno boyebi awa ba or ba cuivre ayebina ngote ozokate mutu ozoboma ye nzambe bato alolenge oyo vraiment okepoza tranquille ovena yo kimia obomi muto bato mwasi bato mbale bato opandi famille bato okaboli bato libote kimi papa ke pai mama ke pai mawapena motema ezali te passer flamme atako to sata atako so azaka na mawa na so likambo solo ngala sina mona ndoki basengi ye mama na ye aboyi ndoki aboyi avec mawa oyo ngana solo bezali vrai bato bazako landa ngai
ndoki aboyi abi bolo ba mutu mususu soki mama na ngana kopesa te parce que tazo lesa ngai ye mutu ozomona mutu azandoki mais conscience na ye esali okay. question nazo bika na moi nazo bika na mukili mama ozomona passeport na ngai mais bato basaka na beta damité basaka n'importe quoi pour na kaka richesse na bango pour na ba positionnement na bango soki motema ne tindie asala boye ako réfléchir te moko akeko sala yango donc Jean-Pierre Bemba akendeki pona esquisse pona makambo ya mboka ake koloba bato ba cesser le fait tout ça mais andibite ba koyoka ye il faut maintenant ba continuation ba linga mboka ba sala quelque chose pour remettre hors d'état de nuire ba brigawana tous ces voyous au bazo ça n'importe quoi pour la mboka na biso mboka so comme une insécurité totale par ces flancs. Voilà, Patrick Vincent Makela, nzamba pambola yo parce que ba question eza nga ba réponse eza yo. Bato baloba na tuna yo question oyo, ba olanda ngai. Ba na tuna yo question oyo. Balobi étant que oza patriarche, étant que hôtel me na kabanti valeur. Balobi pona yo étant que un homme dédié. Stratégie nini yo ko pesa pour guerre ya STC là. Ba ko kangate. Tout d'abord, nous sommes militaires, nous sommes membres du gouvernement, mais nous sommes moutoyo. Mais nous sommes des valeurs, nous sommes des ensembles. Ok. Pour la bataille, nous sommes des gens, nous sommes des gens qui sont des tout ça. Les gens qui sont Lumumba, les gens qui sont Kasavubu, les gens qui sont Bolikango, les gens qui sont Ileo, les gens qui sont Marcel Mobutu. Et Zamboka Moussé, Laurent Désiré Kabila. Pourquoi pas l'attendre après Raïs? Pourquoi pas Fatih Béton? Oui, et ça peut être Fatih Béton. Ok. Parce que c'est lui notre papa maintenant. Les garants. C'est lui notre président. Ok. Malgré moi, Mboka Mozo Tambo, et ça peut être Tengu. Mais, Moutabala Kamama, Babenga papa. Ngai même ne se plaît pas, toi, finga ma président. Mais vous en allez babé. Bafinga Bakontambo, Kozali Babé, mais ça m'a bé. Et ça m'a bé. Parce que Congo est le seul pays où il y a des gens qui ont finga na bakonzamboka ko finga na basali ya nzambe gratuitement comme ça. Marqué baso tambola mabe mais esengeli to même ya kabango quand même. OK. To même ya kabango mais le roi azoko soki azoko kate. Vote ezali. To kolongole na nzela vote. Soki ati mutu makasi. Alors peuple ko se soulever. Au moins ba procédure oyo nini epesibiso babenga onini constitution epesibiso marqué balinga teke to revendiquer batina ka basoda na biso pona ko boma peuple mboka oyo basoda na bango baboma peuple ba tortera ka peuple mboka de e avansaka te ekendaka malamu te basoda bazawana ba policier na ba militaire pona ko batela ba peuple na biloko na bango bakoza la munguna peuple te peuple pas koza la munguna na ba militaire te to ya ba policier te ngala ko bakaka boyi pona kaka makam oyesila makamba este esila il faut armer na biso e bongisama manduki nango malamu il faut to bondela kanzambe basa la paix corrompue. Oui, il y a des gens qui sont malamu. OK. Nyonso ezana kati. Très bien. To bondela kanzambe peuple congolais azonga ndeka zalaka kala peuple moko honnête aibi ko kanisa azabo ko respecter ba principe oyo nzamba tina mukili tout ça parce que le oyo congolais nyonso akomendre mituna biso ezo sasu malamu te makambo ça normal biso to komo mono kaka au contraire c'est na mono zo pesa mutu tolia malamu mais mutasiliki mutabani ko ba n'importe quoi wana aomena ba masanga makasi benini et ça masanga makasi ça c'est état normal. OK. Mais abani ko ba n'importe quoi au pesi mutu moi conseil na mi solo tam ça à lobby le côté mais au moins quelque interprétant mon mabe au moins biso ne sondre mitu na biso et ça sous malamu te na mboka na biso oui chantier monene susu o esengele sala na mboka na biso ya mitwa bato nzamba sana grâce mitwa bato ebonga o de biso bakomba fou. OK. Oso comprendre. OK. Mitwa bato ebonga to zonga na makamalamu ndenge zalaka kana passer flamme mais
kimia bapesa yango gratuitement te esengeli Congo ezonga na makasi na yango na ntango tozalaki Zaïre yo mo ntango tozalaki Zaïre mboka oyo mike ezosaka na biso te mais tokomi faible mboka ekomi wululu yango wana n'importe quel pays azomatela biso voilà konsenga na opesa eza yango wana. Voilà Mayatomo oyoki réponse. Il y a patriarche Vincent Makwela, héritier Kassongo, on a dit que Aérobotier écran géant pour notre émission il y a Ciel Ouvert TV, vous partagez en gros, vous likez, vous j'aimez en gros, Nzambe Akopambo Labino, Mayatomo Mayamoto des grands sapeurs à Paris. Voilà, l'autre thème est sérieusement patriarche Vincent Makwela, au soulevé et l'autre pour nous est très capital. Au lobby, mais tout, il y a des Congolais. Mais tout, il y a des Congolais et ça, la somme à l'amouté. Et ça pour un Zala ou bien pour un envoûtement. mingi pe ezali na situation mboka biso komi na pauvreté moko na tele moyen ko topusa nkombo ezate eza même na sa pauvreté biso tokambaka batu na biso yo tozomona c'est du jamais vu na bona ki na lingala c'est du jamais komona donc pasi eleki mingi nzala ekoma kasi yango moni tokomi kolia même ata biloko mosusu ona bamboka mosusu bakolia te mais bolie kaka tokomi kolia na bamiseleke te tokomi kolia mbwa ekomi musuni moko koleka ngombe mais soko bomi mbwa ifo bakanga yo mikolo namta bongo kasi soko même na baba soko kangi nyo bomi ifo bakanga yo lo bamba kamundo ozaka na libanda mboko yo bambwa bazoboma comment bazoboma ma vraki banyao bakutu bakimi bamona te banyao batamina nde moko ya stratégie banyao pa baboma bango oui yo mona so banyao no bambwa mboka na biso basili kala ezalaki bandeko no so baluba bazai kolia bambwa ezalaki soki bazana bango sala ba cérémonie moko ya makasi mais lo ezaka baluba tende bazolia bambwa bekolo nyonso bakomi mbwa ko musuni moko osakana te nabi ba restaurant aleki na soso na soso hotel mate na ba restaurant bambwa awa na contrat so ya kotanga te na sina bona bato bazako balambi mbwa ngonda na belité azotoka ka kotoka pamba mais oya azui loboko mbwa oya azui musuni mususu aina kopo tikanga pena na aina kopo atoki supu abandi komela obelo kone kamwi sangai oke makambo oyo ezeko sala mate mbwa ezeko lambama mena nenga nkuku tozaka koka kona sango mais tomona kango te mais sikoyo komi plus pire eza pona pasi ya mboka situation mboka et baby bato bazasuna ba famille bazoka sute kolesa libota donc eza pona pasi ya mboka premièrement deuxièmement eza pona bato pe totiki mo mukeba toboki ba valeur ya mboka na biso biloko sala ke muto asala discipliné muto asala atambola lolenge nzamba lengi toboki yango eza bunzambe bato alingi distraction balingi babar balingi nini atako bato basambelaka mais kaka bato basambela komona lobi na bar omona lobi na concert ya Fali omona lobi na concert ya Ferre omona lobi e pas soki anani kaka le même bato bazobongo na mitema te soki mutazo sambela abongo ni motema kana solo te mili mabe kozonga mbala sambo ndenge bibe ndenge lobi ekomi wit na moko limaki na limaki ekobenga baninga nango mususu bako bakisama bato ali kosambela mbezo moko na mitema te bato komi lisusu na se ya envoûtement en tout cas mboka na biso ba chantier eza ebele na regretter parce que le Raïs Joseph Kabila Kabange alobaki akosala 5 chantiers mais na yepe sous 5 chantiers ango et monana te il fallait ne pas qu'on atami balé monana te en tout cas la mona côté il fallait asala 6e chantier 6e chantier goza la chantier mentalité ya mentalité wana simbate wana ngoza malam mais on sala ngote mawatro parce que mboka bongo na kayango moko mentalité batunde bato mabongo la kamboka mboka cause la teke changer même est-ce que tu vas pour changer et c'est que la vision ya ko changer yango c'est très important yango ni bible so ba ke soki bato malamu bazoka mboka
ba peuple bazane sengo mais soki bato mabe bazokamba mboka ba peuple bakozana mawa plupart bato bakonza biso pe bazokonza biso baza bato mabe flamme. Voilà, lentement et sûrement, Bolandi, Makambo, le partage Vincent Makel Azoloba, Maître Julio Consolata. Émission On est aux Elayangoyo, Maître Julio Consolata. C'est mon avocat, Azolandangai. Pasteur Vincent Makela, Nalobi, tout au fan non Makambo Etali, changement de mentalité. Tout le monde qui dans l'époque, il y a président Joseph Kabila, vraiment, makambo ya changement de mentalité to mona ki ebande ko zo moins plaire mais na tamoro boy kota ki mai eloni esala ki bongo Joseph Kabila to musée na moment ya Joseph ngana bika ya Joseph Kabila fils en tout cas Joseph Kabila fils oui mboka zaki na moi équilibre malamu équilibre malamu mais mentalité congolaise eka mabe mentalité congolaise eka mabe parce que congolais za spécialiste ya ba pese longimbote mais batonga mu Congo. À cause de l'assemblant, le roi Lingakayo. Malinga côté, à cause de l'assemblant, on a Zoyo Kayo. Mais ok, na sa moté mazo chonayo. Donc, le lo oyo, na mboka so mukolo ayeba nakate, moi na mkaiba ayeba nakate, moi si mutazalakate, mobali ya mutazalakate. Donc, mo konza zalakate, peuple azalakate. On dirait batno sou mboka bulu yeke. Mboka mobulu ya pitopale, mboka ya putu pania. Mboka oyo nete solo bengango nini mabe komi na niveau mususu na mona bana mike bana ya o bazaba baba mineur mais basomela bangi ba jeune fille ba jeune garçon oui moi na 8 ans ça de vierge na mboka na biso ça abandi mibali moi na 9 ans asa abandi makame mibali donc mboko yo bat basa voter na niveau moko ya ko saka nango te muta tuti yo on a 5 excuses yemta tuti yo mais yesu muta ko finga yo OK ozomona muta zo finga moi c'est mutu ko saka na te muta zo finga bala mutu ko saka na te batanga basi batanga pe yo fomo mi moko boye OK na bamboka msusu biloko yo ezalaka te passer flamme OK ngana zo grâce à voyager na bamboka mususu na mona nde bato bazo finga na mboka wana nde to finga na kate na zo mona infidélité na mboka wana ndenge fidélité na mboko ezate donc mboka na so mawatro et ça la musami ngi osala pona ba mentalité ya bato c'est très important makamto za koloba ne pas que Joseph Kabila mboka ezaki na moi malamu penda kakate parce que et le moi pas mi amine de semaine na mboko ezate mentalité bato eka mabe mais est-ce qu'on est commis plus pire au sommet on va lever ça dans mboko on le la côté autre moto la côté va lever ça dans mboko yo babani kolongo na ba organe abatu siko banani ba osala lever baru banani ba osala ngo bo banani kaka ba congolais bango mokoti biso mokoti ozoboma muninga na yo ko so ba rena ye OK ndoteka oso misopo na ye OK ndoteka biloko salama kawapi metala ekomi ko salama mawa mingi esalaka ma mingi banlevaki ndeko na biso moko boye mwana nga moko assemblaka l'église nete soki nani l'homme valable ako tia voice wana bato balanda yango azwaka po eza molai azwaka quelque baparti asangisi esquisse en tout cas nasenga mpena na l'homme valable le grand réalisateur atia yango bato bakambaka bezoleka banleve bakotisa na kati ya mutuka bake na ye mais balobine koza na chance akuti bakangakanga bato na kati kuna je crois que ta bota voice wana bakoka ndene esalami lobi oyo bato kanleve mwasi ya paster moko autaki poto abikaki mpona nini mpona azalaki na opération nde babikisi abiki na yango soki bazalaki na opération te nde bake oboma ye mwasi yango témoigné ayebi sor na bato oyo akutaki bakangakanga te ayebi sor na bango te tala ndenge mboka ezotambola à part ça ozoka phénomène mobondo
Mobondo. Ngai bengi mobondo ezalaka Basapatu moko milai. Ya basi ya milai comme mobondo comme bato baso bomba bato basa ko tia sécurité na mboka mobondo pe basa inquiété. Okay. C'est triste pour notre pays. OK. Voilà, et pasteur Vincent baso signaler ngai que to komi na stuka ya émission na biso. Na lobi semaine passée awa to monaki pasteur Godempoi na Kamba akendeka foko ba osambela pona ye. Pasteur Vincent Makela analyse mes amis. Flamme, quand on a une question, on va passer à politique parce que Batouana, basi bateka bonzambe, pe basaka na nzambe te. Na lo bango mbala mingi. So comme on passe ça ko wela ba titre mukili, azo bloc mukili disqualifié déjà. OK. Bato ba bakasa to salaka maseki. Mais ozo na misala bango nezo bima. Hein? Mikolo oyo guerre na Gentili ngobila. Mususu pe yewana. Musu nani? Gentili wana soki Gentili. Gouverneur. Mususu pe yewana. Bato bazali contre peuple, bazali contre mboka. Oyo depuis baboma zandu. Motema nanga koma na mawa. Na mona bato balela ko sakana te. Na bato bakufa. Na mona bato bakufa. Bamona mbongo na bo bazo yiba ya leta. Bazo lia bazo mela. Mais peuple oyo eko metanu maboko eko soutenir bino bazo kemba place ba débrouiller kama muke bobo bomi yango. Donc l'État a comme moyini à peuple. L'État moyini à peuple. Oh, nga na kosa na contre moi nangate, na kosa na contre bana nangate parce que valeur nanga yako benga na za vrai mobali. Eh ba na famille nanga. OK, OK, très bien. Mais bino vous avez massacré peuple, vous avez torturé peuple. Comment bino vous avez ba konti? Pe vous à l'aise. Vous avez ba parti politique. Ce que votre contre ba parti politique wana, ba za ba nyama to ba za batu. Bato bazaka na motema te. Pe basa ba konza malamu te. Soko moni aken kamba. Alaska identité na yiti. Po ndenga ke kofuka mela soki papa ko comment za ndani papa Simo Kimba Kiangani. Yena papa Simo Kimba Kiangani différence za wapi? Bango bale baza basala nzambe. Oui. Aleke le loko moko. Pasteur Vincent yo okete. Naka le fuka mela denga la kofuka mela mutu te. Oh, ça la l'église qui mangiste. Et ça idolâtrie. Et puis il y a mon papa Simon Kimba Kiangani. Ami yebi kasane nzambe te. Nembo kama benga nzambe. Yemo kama ne babenga nzambe. Ami yebi ke nasaka na nzambe te. Ona beza solo. Ozo bana bataki mbangiste. Oh. Batiko benga nzambe. Asa nzambe te. Bobo sala nzambe combien? Nzambe sala mokot. Bango basala nzambe combien? Papa Simon Kimba asa nzambe. Papa nantaka sana bobo. Solokele. Yopo ba makambute. Papa Diangenda. OK. Azaki papa Zali Nzambe, papa Zali Nzambe, bazomela papa Diangenda. Papa Kisolokele Nzambe. Papa Dialungana Nzambe. Papa Msunu nani wana. Yebe azalaka Nzambe. Sikoyo oya Yesu soyo akomi Nzambe. Mengane bike ba voter ke ko voter. Donc ba voter Nzambe. Ba tsake ko tia na batu Nzambe. Soko kena Église kimbangisi mso salaka na nini? Oyo saka na sayo. Yo bano makamta solo. Oyo saka na monkoto. Tesi ne mena c'est pas église kimbangisi zalit. Soka bili kambute koto na mtu na wana te. Église soka so beso ke église mususu ya mokoto. OK na moni. Ba ko ke papa papa nani? Kiangani asanza bete. OK. Na sala mona mtu azako sala émission. Azo la gaza nzambe te to tiake kotia sko ya télévision ba bengani biso na complice bato na ye o ba tie nzambe kotia oui nzambe bataka yete nzambe ba banoma ka yete famille yokani oto tsaka ka ye akamba biso lokona za yaya nzambe azoko sokola o matana ba transport ya alors soko de pour sala kiago amital sika azakane mosali ya nzambe te asela ka nzambe mais azan dans les faux. Pourquoi n'avez pas fou comme le son monté à bonne de la pole? Ce qu'on bonne de la pole pas ça là ni. Peut-être pas comme mon santu. Voilà na yebi. Aya baboli mon santu. Ah comme na bato belé sous collègue. Azadi na molimo mon santu ya mandé ni. Ah bazana ngote. Bazana molimo mon santu te. Ngale bi ke passer notre président ya assemblée provinciale azana intelligent. Ya bomoto boyi. Asa intelligent na bomoto boyi. Là naza kondima ngo. OK. Mais amoli moté.
Pour moto à molimo, à Rosala Marbu, à Rosala Gate. À Rosala Gate. Donc ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, moko bazako bima. Bazo bima. Na yana baike, atona tima kaku. Veste, abo mokila, mais ba geste kota sake, aza mutute, aza makaku. Donc ba geste la bango. Makabasalaka. L'olenge na monde babikaka. Et ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Voilà. Ok, voilà. Et lentement ici, Pasteur Vincent, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission de la vision qu'on a de l'eau. Nalingi osa la conclusion, il y a nuance autolobie ao. Conclusion de Zali. Koganga liboso na Nzambe. Nzambe. Biso to saba Congolais. To sala kiteke. Peut-être que tu as Congolais. Mais c'est Pélissa qui yo. Tozana Congo. Et c'est Pélissa qui yo. Tobo Tamanamboka Oyo. Tala Bamboka Msuba Sama Kimia. Baza Kolia Malam. Baza Kolala Malam. Bana Bo Wazo Tanga Malam. Tala Baten. Batenti. Yabasi Amboka Mususu. Tala Banzoto la Bango. Tala Batenti Nabiso. Tala banzo trabiso biso nyonso tokomi kokoka na bilongi on est tombotama mapasa po tozolia bien te tozona la bien te motema likolo insécurité Nzambe oyo sala Congo Nzambe otinda basana ndenge na mboka oyo opesa bango pouvoir opesa so pouvoir nkolo yoka kolela na ngai na émission oyo nkolo intervenir Biyanoyo, tozongo na mukilite, tokozongo epai na yo. Nkolo yawe na kombo na Yesu. Nzambe sala musana mboka oyo. Loboko na yo, esa musana mboka oyo. Yo kagola ki Israël. Yo salaki makamako kamwa na maboka Gédéon, ya Moïse, ya Samuel, ya David. Pourquoi pas Nzambe oyo kakola na biso osala. To s'appelle Kimia, to dia tombela, to s'appelle la mboka oyo. Tala nde bato kima mboka na biso. Bato bazali banda mboka, baleki même bato batikali awa nebele. Oh kolo. Na kombo na Yesu. Salamu sala na yo. Maloba nanga suka. Ezango wana. Mokolo moko koke kozala délivrer peto kolonga na kombo na Yesu. Noki même posa kolela. Mboka na ngai. Mboka na ngai. Merci Seigneur. Voilà, Patrick Vincent, tu as un libéraux parce qu'après, vous avez une activité à mon nene dans l'église et vous avez oui. Activité Zali, de l'eau. C'est vente, c'est faux, ok. Il y a un lobby. Mais il y a commis un peu. Il y a commis un peu. Stressé? Stressé, mais. Non, qui m'a cassé. Nakena bamboka batu mususu kotala ndenge bamboka bizo tambola ba continue bonde baza ko se comporter eza ma mingi passer flamme bana mike bazo tobola ba mabumu bazo kata bakingo bazo kota mwasi Nzamba pesi mwasi nzoto alukumu me bolumba ba mama Kongo zo sambwa ba kota bango banzete bazo violer. Et puis, si je viens à Bomi, passer flamme, les amawa mingi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la dédicace, Pasteur Vincent, pour nous aussi dit ça. La dédicace est zatée. Non, on va souhaiter Sili. Ok. Voilà, merci Patrick Vincent Makela. Au PSA Bisso, temps pour notre émission, Yamokona Lelo. Na micro, c'était votre humble journaliste, le Pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na pesi mbote na Belvin Makela, mon père spirituel apôtre Idi Amin, Linzoki Mobochar Védier. Na pesi mbote na mon habillère Mayato Momayamoto en direct à Paris, prophète Condé de Paris, prophète chancelier Lema, bon retour au pays, maman Bijou Condé de Paris, Nzamba Monayo, Vincent Kouké, na pesi mbote na mon cœur que j'aime beaucoup, Joëla Flajo, la maman de mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Mirati. Na pesi mbote na Sœur Divine Losambo, Nzamba Monayo, na pesi mbote na Redike
relance du Congo, apôtre Idi Amin, l'honorable. Nzambe Amon Abino, na Pesimbote, na maître Daniel Tumba, mon avocat Cambeze, et sans oublier maître Julio Consolata. Na aussi que ça na dibanga oyo, na Pesimbote, na mon cœur que j'aime beaucoup, maman Joëla, la fille que j'aime beaucoup, maman de bébé Miradi, Charles. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.